abima abenu kupopo abenu kukasonglo abenu kuidiofu luwanji nge pasula yeba mapasa bana bamango tomwe Siamuna kwenda popo kabaka pikape na bongo yo Siamuna kwenda popo kabaka pikape na bongo yo Siamuna kwenda popo kabaka pikape. Bandeko basali ya MB télévision pe ya télévision vraiment parce que ekoleka na baetando mibale totombeli bino boyei malamu na mokolo mwa lelo na émission na biso l'invité ntango tolobi télévision vraiment bino moko bocomprendre nani toyambi lelo mpona tosola masolo oyo etali mboka mpe mayematali ebele toyambeli bino oyo tolobaka tokoki koprésente te parce que elongi na ye moko kaka elobi ebele elongo na ye tokosolola maye nyonso mazoleka na katikati na mboka na biso Congo, vision ya Congo epuis oyo bakoko bazokanisa mpona Congo, politiki ya Congo eza kokende lolenge nini na lombangu vraiment comme on dit tokomonopolise parole te toyambi lelo lisusu fumukusu kombo ya molai ya fumukusu nzala panda nangola bon c'est ça donc elongo na papa tokosolola boyebi soki toyebai na ye en tout cas comme on dit toyaka kokundola richesse cachée ezalaka songo mingi mpona biso kokutana na ye te kosolola topesi yo mbote mingi papa. Mbote mingi ndengwa balanga na boyei na bino elongo mpe na bandeko balandi maso na bisika bazombi lelo en tout cas tikanga naloba po yo soko bandi oloba nakoka esuki oloba te bon avant totuna sango ya vuvamu ya bino moko nanu eza lolenge nini na kati etumba lobiko bayindo tozokoba lolenge wana mosala ezotambola na posa ete bayindo basosola touti wapi tokomi wapi toza kokende wapi baleleki totunaki yo vuvamu apart na RDC ou bien na Kinshasa soki eza bisika ebele na bikolo mosusu olobaki ete yango lelo epanzani mpenza na bikolo mosusu soki lelo tokoki koyeba na lombango vraiment vuvamu ezose retrouve wapi États-Unis na Grande-Bretagne na France na Belgique na Allemagne na Espagne na Portugal na Brésil na Haïti wana mpona epai ya bamindele na Afrique kasi tozokende balembe epai ya baarabe toza na Dubai na Émirats Arabes Unis tozali mpe na Chine tozali mpe na Israël na Afrique tozali na Angola toza na Congo fois Brazzaville tozali na Centrafrique tozali na Gabon tozali na Côte d'Ivoire tozali na Rwanda tozali na Soudan tozali na Zambie tozali mpe na Tanzanie na Burundi. Ok. Bamboka nyonso wana totika nano Afrique tokenda bamboka misusu ya oyo esika tomoni otangi lokola Chine ngai nazwa ntango ya kotambola na mboka wana ata tomoni christianisme eza reconnu officiellement te me na bamboka nyonso bato basambelaka kaka neti na bandako na bango bagroupe moko ya bato kaka oyo leta azolidentifie te alors vuvamu identité nango eza nini na bamboka wana nyonso eza bato bazosangana kaka bazopesa mwa ligne de conduite na bango babike biso tolingi religion africaine ou bien eza reconnu bato bayebi koidentifie par exemple l'état tozi na mboka lokola Dubai bakoki koyeba ete esika boye bato moko basanganaka mpona kosambela losambo na bango ya bayindo elekanaka nde nini nano bon elekanaka yambo nano baregroupement ndenge bolobi wana badémarche ezali ya bamikanda na bamboka mosusu tosi tozwi mpe bamikanda parce que ndakisa lokola na France kuna toza reconnu officiellement ke tozali na Belgique mpe démarche ezali lokola na Allemagne
Bon, la Grande-Bretagne peut tozali, kuna peut officiellement tozali, parce que kuna tozosala elongo na ASHO. Donc, na Fondation Marcus Garvey. Donc, bongo. Donc, na babiteni nyonso, il faut esengeli pe bososola ete vuvamo eza mopepe ya sika. Donc, na ndenge toza kokendela, tokotambola malembe lolenge wana. Bato kamba. Elekanaka ndenge nini. Bato bango moko comme on dit bamiponi to yo bino, excusez, bino à partir ya awande botiaka chef moko wa kokamba etuko ya bato bazana bango. Elekanaka à partir ya Kinshasa ou à partir la direction motaza ko décider à nommer ba représentant na mboka boye, ne teni boye, ne sika boye, bango siko na organisation interne nde bakosala sikoyo banome bao mosusu baza na se. Tozongi kaka. Mais soki bango baproposer nomination euti na direction mpona koconfirme bango. Kasi lelo eyo okena wa mboka bapaya wana. Oke koimplante courant spirituel na yo na mboka ya bato mosusu. Omemi kiboyindo na mboka bapaya neti na Royaume-Uni na France bamboka nyonso oyo bino botangi. Lelo bino bolingi te courant ya bato wana eya awa na Afrique. Bon, moi, je dis contraste moko. Bolingi, une chose, comme on dit, une chose est son contraire. Donc, bolingi, bino bokende kuna me, bango awa il faut bannir. Matondo mingi. Soko kuti pondu na Allemagne. Esengelo yebake moyindo ndame maki yango. Te bayindo nde bato bagaka. Donc, linkoloba logique ya religion. Quand la religion est tambolaka partout que nous landaka batunaï, la représentation, parce que batunaï na tango bakei ne sikawana, bako consommer nini, bako consommer oya bango. Même soko kuti shawarma awa, soko kuti sambusa awa, to chapati, yeba malamu teza barabi na benge. Soko kuti frites, ya pomme de terre, oyebi wana ke ba européen wana. Ndenge moko soko kuti paroisse oyebi teza christianisme. Donc ndenge ba mindele soit ba catholique to ba protestant bato ba kosambela kuna. Soko kuti mosquée eza barabe. Ndenge moko soko kena ba mboka nyonso kokendo kuti kindongo ya bayindo. Na mboka o bayindo bazate kindongo de lo kendo zala kuna te. Ndenge moko pe na mboka oyo barabe bazate okokuta pe mosquée te. Fumu soki totuni sangwa vuvamu toujours ezalaka na kati etumba. Na kati etumba ya bayindo, na kati etumba bayindo balamuka. Lelo soki tobito toloba na ndenge ya bosolo. Na bitumbo bino bosi bandi kobunda po tokotuna rango mikolo nyonso po ezali eloko oyo eza kosala na bitumbo eza kobunda mikolo ezobunda ma mikolo nyonso. Alors lelo ntango bovandi par rapport ya mosala oyo bozosala satisfaction eza nini? Bitumbo yango bosi bolongi bokomi deja na katikati boza na nebandeli bato nyonso bayoki message ya vuvamu. Lelo tokoki konstituer vuvamu wapi par rapport ya komba oyo bozala? Matondo mingi mama na ngai ndenge na biso balanga elongo na bandeko balangi. Etumba oyo toza na yango ntango toyanolaka toyena etumba. Etumba ngo elingaka koloba nini? Etumba elingi koloba toye kobengana mosala ya Satana, toye kobengana mosala ya mabe, toye kobengana mokili ya mabe elongwa mokili ya tata akeli likolo na se eya. Nde wana etumba toza na yango. Na lolenge lona soki totali sikoyo na lolenge mosala ezali kotambolela tokoloba soki tozwi na esika tobandaki na esika tokomi mosala ezosalema makasi pe pusani makasi
na lolenge wana elika eye lisusu makasi ete tokolonga. soki bolobi tondimeli bino kasi religion ya baindo religion ya bakoko eza kopesa vision tosolaka na bino mingi makambo etali mboka parce que boza na miso ya molimo oyo epermetaka komona maye nini eza koleka na spirituellement katikati na mboka. Boza na un mot à dire par rapport à la politique ndenge mpe totala ata na bible ezolakisa ke bato baprofete atango kala bazaka toujours kotambola elongo na baroi. Lelo soki tolobi totuni fumu lecture nini bozosala na maye nyonso mazoleka na lelo na Congo mpona bino lecture nini ya malamu ezali mopepa malamu to mopepa mabe ezotambola to ndenge nini? Matondo mingi nengo balanga kotala maye ezoleka na mboka na biso nesika tokomi ezali etumba etumbeli nkoloba kozanga bososoli ya bakongole lelo nde ekomisi biso nesika oyoyo bato bakomotala siko ba acteur politique nini bakoki basala nini yango ezali soki bayokaki biso kobanda epai tobandaki koloba na bango ba acteur politique yango bolobaki na bango nini toyebisaki bango na biteni oyo tokoti lokola toza kokende na centenaire ya Mpumikimbangu kolandela mokili na ndenge ekomi na esika oyo mindele bazobetama po sikoyo tosi toleki centenaire ya 2017 donc ya 1917 oyo bakebisaki bango loposo pembe na Fatima lokola centenaire ya 2017 bokotalaka na 2017 toamplifiaki mingi mateya mpe kokomela bamindele koyebisa bango esika tokomi mais ndenge nalimbola bino eloko eza très très capital sans indépendance botika na bino nyonso bozowela. Ah bon? Ce qui est indépendance eza effective te bokoki koloba te parce que lelo bamboka lokola Chine lokola ba Corée lokola ba Inde eloko liboso même ba Japon eloko liboso bawelaki ezalaki ya kozala indépendant ntango baza indépendant nde bokoki koréglementer makambo na biloko na bino ndenge bolingeli mosi longtemps boza facilement corruptible boza indépendant te oyo kaka boye M23 telemi kuna eza bayindo kaka okoyoka kaka kunda batwara telemi kuna ya bundu ya Congo tu ne mwanda semi donc tout ça aussi ça mais nyonso wana ezo créer mabe parce que lelo même bango bake kokota na esprit ya mundele parce que mundele mutu azolinga nini président Kabila te po affaire échouer bino wana fo boye bakango bien po apesa bino retard parce que basala bino ngo na 71 na 61 71 81 91 2001 2011 o wana toko développer ngo na bandi parce que o eza télévision tant toza na masolo entre population na biso ndena ko yebisa bino programme ndenge tozotambola na ndenge baza ko embrouiller bino yango tosengi na bino population bozolanda biso na bandako eloko liboso bolimbisana entre bino bopesa na bambote po tokoti na phase ya réconciliation et na réconciliation wana ba politiciens bino pe bo se réconcilier entre bino boyoka na boya auprès ya peuple pona koya ko senga peuple pardon to bandi na ba première politicien ya première ère ba papa Kengo ba papa Boboliko ndenge bozolanda non baza vivants ils sont là au Sénat bato belé bosangana ba père on a bazate bazali bazana Sénat bosangana Boboliko lokonga papa Kengo bobenga babenga classe politique actuelle bayebisa bango ke baleki bo pardonner biso parce que to induisaki bino erreur to ndimelaki mindele basangani basali force wana baye pepa ya peuple limbisa biso parce que to trahisaki makila na bino to trahisaki indépendance rapidement toza na moi 5 minutes donc 2017 c'est une année décisive pour la RDC année très très décisive pour la RDC sikoyo wana toko mwa kubanga te tozolo bana bino ke bolongola somo bolongola kobanga parce que ceux qui biso na maeto yebi to komeli yango pape to komeli ba dirigeants européens to komeli ba dirigeants africains et ça pona to yebisa bino esika to komi na ba mindele na biso to komi na bango nesika oyoyo mindele esengeli basenga biso pardon mais
eloko ya malamu mpe avantage toza nango soki Europe alingi kondima message oyo te mpe alingi korespecte etinda ya tata akeyeli kona sete. Alors Dieu lui-même va s'en charger. Oui, parce que tokotaka na 3e guerre mondiale et ayebaka bien que si elakama mpona bango bakozwa destruction moko ekozala très grave au risque même bazanga na continent ngo. Au risque de disparaître. Risque wana biso te bato tolaki me nzambe moto alaki. Ok, toko sikoyo toyebisaki bango boye bapoliticien na biso bapoliticien ya première ère équipe ya bapapa Kengo bapapa Boboliko basala nini babenga baleki oyo baye nsima na politique bayebisa bango ete bango bakulutu bakweyaki na motambo ya mindele lokola bango bakweyaki na motambo ya mindele baleki balanda lokolo wana te babongola lokolo ya mibale sangisa bango na baleki oyo baye nsima basenga population bolimbisi na lolenge babebisaki indépendance oyo peuple abundaki asopaki makila na ye le 4 janvier o mindele baboyaki kopesa biso na lolenge wana soki basengi biso bolimbisi parce que bango bapoliticien base réconcilier entre bango baye mpe kosenga peuple bolimbisi base réconcilier na peuple nde biso banso sikoyo totelemi totalisi sikoyo epai mundele azali po tobimisela ye accord na ye ya 1960 oyo tosignaki le 30 juin 60 ete Congo ezali pays indépendant tosignaki na bino baaccord ke Congo ekoti na souveraineté nationale mpe internationale akoki kodépendre na mboka moko lisusu te azali libre ya kopona ligne de conduite na ye ndenge oyo adingeli akosolola akokolabore na mboka na peuple oyo ye moko adingi mpona bolamu na ye. Malheureusement bato base faire embrouiller na religion importée na baeglise importée base faire embrouiller bakosikosi bango toyebisaki bango ke na kati ya kobrandir document wana tokokende ti na contentieux Europe Afrique contentieux belgo congolais osomona donc na contentieux ya biso na babelge mpona mabe babelge basala awawa kobanda 1885 mindele oyo basala awa kobanda 1485 tina 1400 kolekela na 1491 tina lelo. Alors biloko wana batie pembeni parce que bambrouye bango lelo botala esika oyo tokomi na esika tokomi nini ezoleka oyo mbala mosusu bato mpona ngonga oyo tolobake bayebi te sikoyo basala nini mpona nini bayebi te basala nini mpo mpe bayebi te bauti wapi bakomi wapi tozokende wapi mpe nini ezali bapoliticien nanu liboso nsima nango na ye population ayebi na ye pe te bolobi bapoliticien bayebi te basala nini elingi koloba ete gestion ya mboka ekimi bango lolenge ya kounifie ya kopacifie mboka ekimi bango bayebi te oyo nyonso sikoyo ezosalama oyo eza eloko nini oyo nyonso bazosala eza kaka bazobaluka te mpo soki bayebaki eloko bakoki kosala na lelo tokotelema mpona nini tokotelema mpona nini tokoyoka keno divorce mpona nini boye ote situation etelemi cash FCC bino te bolobi divorce eza te divorce ezali te mpe divorce ekozala na yango te mpe eza souhaité te kasi eloko tolingi tolobela yango nde ezolobama parce que eloko bato basengeli koyeba ezali nini mpenza au juste mindele baye lisusu na programme oyo ezalaki 60 na 1960
nde eloko sikoyo bazolinga esalema. Oyo sikoyo peuple ayebi lisusu te tokomi wapi. Boyebi peuple akosama ke banyokolaka ye na bakonzi na ye. Nzoka moto anyokolaka biso eza nde mundele. Mundele moto alingaka kotia badirigeant na Afrique, mpe mundele moto alingaka ke badirigeant oyo bakozala na Afrique bazala bamarionnette na ye oyo azomanipule. Alors, nani apolaka na jeu de dame? Eza pion, équipe ya dame to damiste. Eza damiste oyo azomanipule. Ce qui veut dire que équipe est gagnée, eza intérêt ya damiste. Ce qui est poli eza ye. Alors, ceux qui siko Congo marché malamu te, tokoloba nini? Ba manipulateur. Bango nde mutu baza na base. Moni siko. Comment siko bino bozo condamner nano ba pion? Oyo manipulateur aza ko manipuler po bino bolo bateno bato bazo nyoko na biso eza ba dirigeant na biso au moment où ba dirigeant na biso bango moko bazo nyoko ama parce que bazo pekisa bango basalela makanisi na bango kasi baza ko imposer bango basalela makanisi ya mindele. Or epana bango mindele bango basalela ka makanisi oyo ya bango. Fomo na kati bino moketi. Lelo indépendance depuis 1960. Bengiti lelo ce qui totali même Congo to baramboka na biso République démocratique du Congo. Ça veut dire que ezamboko yo ezotambama na loi ya démocratie ezali toza un pays souverain. Lelo tango bino bozolo ba ete ba responsable to ba konzi ya mboka baza main liée. Croyez-vous que y a solo premièrement nano peuple ayebi ke ngande mutu na tiaki président oyo na kiti po ete na ponaki ye na pesa ki ye voix na ngai peuple akendaki kopona tokendaki na mapona mi toponaki bakonzi ya mboka lelo bino na discours bozoba ete eza nde baimpérialiste ndenge bolingaka kobenga bango nde mutu bazoko impose loi na bango bazoko impose même choix na bango par rapport ya bakonzi bozongi su tozonga nsima lisusu olobi ete lelo bakonzi bazoyeba eloko kosala te parce que bazoko imposer bango même eloko bango esengeli basala. Maintenant, en quoi nous sommes souverains par rapport na ngo en quoi nous sommes souverains, en quoi sikoyo tokoyi komibenga make toza mboka moko souverain toza indépendant. Matondo aussi oyanole en quoi wana soki manipulation ezali alors toloba te ke toza indépendant. Parce que biso tolobi ke indépendance ekokoma effective soki bato wana bamindele balongoli memise na bango na Congo. Pamba te omoni lelo bolobi toponi mokonzi. Sikoyo mokonzi obiso toponi France abenga aloba na mokonzi wana okosala boye meloko aliboso akokutana. Eza peuple wa poni mokonzi na ye. Fumu ba archive ezali. Ba archive ezali. Ce qui toyoki en tout cas kolanda maloba na bino on dirait mingi bosepera mokonzi sikote. Dans le lenge ka. Ba archive ezali parce que so tolandi maloba na tango akala ba émission akala tango mokonzi mususu président Joseph Kabila ezalaki maloba mususu. Bozaki koluwe misala na ye bozaki kokumisa maloba na ye misala na ye azosala kasi lelo so toyoki penza discours ebimaka na bino on dirait bino bato ya tozonga na bokoko boza vraiment pour président Félix Tshisekedi Tepwani. Erreur munene ozosala. Erreur munene ozosala ozobosana ke président Tshisekedi Tshilombo. Tolobi kaka ba archive ezali. Okoko bimisa archive wana takama. Ko confondre te na président Kabila, président honoraire, président, 4e président selon prophétie en Fumukimba. Omoni, lelo tozali na président Tshilombo. Oyo azo continuer sikoyo. Œuvre ya indépendance, logique ya wana. Mbala mosusu ntango tolobi ke bapoliticien bazosala
eloko te lelo elingi koloba nini elingi koloba bapoliticien oyo bazali lelo na ndimi te ke ezali kaka président Tshilombo ye moko mais président de la république aza président de la république azali na bamembre ya gouvernement ya batendance nyonso na bainstitution bato nyonso bazali baza babengi bango bapoliticien bango siko mutu baza bloqué na ngonga oyo bayebi te eloko nini basala omoni awa tolobeli te président de la république ke azosala eloko te non tolobi bapoliticien nde baza bloqué bayebi te eloko nini basala parce que na logique à la tête du président Félix mais Tshisekedi. soki président azali aza entouré na ba eza lokola capitaine na kati ya terrain équipe lere ezobeta mikakatano ezali est ce que directement boke kokondamne capitaine ou bien il faut bino nyonso bajoueur nyonso bomitala parce que moni ndenge mboka na biso ezotambola lokola acteur na basupporters erreur nde yango wana parce que tolobi soki bolandi biso malamu tolobi tokondima te ndakisa président de la république lelo éli démocratiquement avandi wana France aloba na ye siko biso tolobi ke population telema okebisa France bino bolobi ono bozosepela te na président lelo parce que lobi discours ndenge ezalaki donc lelo il faut totika président Tshilombo baaméricain basakanela ye bafrançais basakanela ye jamais tokondima yango te Bino bobi parce que azali président ya les 90 millions ya bacongolais wana esengeli boye bango malamu donc mutu nyonso oyo akoya comme président de la république mokolo akokoma président il faut azala appuye na population na ye fumu ntango bobengi kosakanela alors tokolubenga sikoyo kombo nini oyo tolobi ke coopération état matondo mingi entre riche na pauvre coopération ezalaka te mpe collaboration ezalaka te parce que équilibre eza te omoni il faut liboso comprendre que il faut liboso to protéger mais pauvre eza sikoyo biso baza koimpose biso baloi baza koimpose biso nyonso biso bayindo entre temps Congo ezali mboka oyoyo eza gâchette ya Afrique. Alors pourquoi komibenga pauvre bapauvrir biso non nzambe atondisa nyonso nzambe mokeli tata atondisa nyonso na mboko soki bango bazoya eza bazokoconvoite balingi pourquoi bayebi ke no bino nde boa nango bino baa na besoin na bino pourquoi alors bino bozokoka koimpose te biso tolingi etambola boye mama tozali pauvre spirituellement donc mentalement d'abord mentalement tozali pauvre parce que moto mwindu ba armé yete spirituellement ana ba arme spirituelle te ya combat oyo biso siko tozoya na mopoto pesa moto mwindu siko zoloba ke bomengo bozo bosana ke na conférence de Berlin bakabolaka mabele na biso mabele o mindele bakabolaki lelo Congo oyo na cartographie na yango ezali Congo ya babelge o tozobunda siko te Congo oyo ezala ya biso ezala ya babelge te lelo soko lobi Congo est un pays riche mais Congolais est pauvre pour nani parce que azo ko jouir na bomengo na yete azo gérer ngote eza ba impérialiste bat bazo gérer lelo to kende na Kasai par exemple mboka diama kende kotala vie ba Kasai kende na Mwanda awa kende kotala pétrole ndenge nini baza kozwa pétrole kuna mais kende kotala vie ba ya ba oyo na ba solongo ozomona kende na Katanga kende na est okomona teno bisika nyonso d'abord esika ba minere ezali distraction makasi bazomelisa bato masanga kosakana te donc pauvreté ezali makasi yango wana eloko bosengeli boyeba ezali boye ebele bazolinga te kosunga mokonzi ya mboka lelo po asala mosala oyo akoki asala penza mpona nini boyebi epai touti na 60 ntango tobundi indépendance mpona 4 janvier po peuple moto abundaki mpo tolingi indépendance na biso basigne acte wana na 1960 le 30 juin elingi koloba na peuple na bapoliticien fo batambola nzela moko
peuple akoyoka ba politicien na ye kobanda na mutu président de la république alobi bo makanisi na biso lokwa tokomi pays indépendant pe souverain tokosala siko bopoto avancer. Congolais nyonso akoparticiper na évolution na reconstruction ya mboka na ye nesika nyonso ya azwami à partir ya badon ine na ba qualité nyonso tata mokeli apesi. Parce que Congo ya ba Congolais image au Congo akobimisa ezali image ya makanisi ya bonzambe to ya botata mokeli oyo ezosala na kati ya peuple. Mais nini eleka bakabola nanu peuple na ba politicien ngo ba politicien bakimi peuple na cité bake kovanda na Gombe sika mundela azalaki omoni non na tango oyo wana apartheid ezalaki ségrégation raciale ezalaki mundele nda vandaka na Gombe population noire evandi na cité kuna nde baliaka ba jambo na ba saucisson awawa nde baliaka ba matembele na ba bipoli. Alors tango siko ba yindo je les connais bake kokota kuna balati ba cravate lokola mundele bake kono ba français na kalina lokola ba mindele batikali kotika population et moisir lelo boko kozala na ndako moko lupango moko soki kaka komi soit député to ministre kimi bino na cité akei na Gombe parce que ake kokoma mundele ya loposo moyindo wale sika danger oyo ezaleli makasi yango wana lokola ba politicien ba mitie mindele ya loposo moyindo nde tumba sikoyo oyo somona sikote peuple atikala lisusu lokola spectateur nenga bandaki kotala ba mindele mundele azotambola na impala mundele atamboli na comète na Studebaker do ba mituka ba voiture atango ye na cité makolo ngulu pe makolo soki moi chance ya vélo to vélo ralin wana ozosala succès hein? Alors les lopez ont continué tel politicien azotambola na mer azotambola na boye moni do peuple asa spectateur sikoyo ndenge bazalaki kozela mundele kabela ngaye mundele sunga ngaye ndenge population siko pe vandi ezotala l'état salelanga boye bosunga ngaye ote yozo nyokola biso longwa oya koyande bino bokanisi ata to changer mille président to kozwa président moka banda kokabola bambongo akozala te président moka ko banda kotongela biso banda akozala te. Mais c'est ça esengeli toyebaka ta bato ntango balobaki président de la république président ces institutions elingi koloba président de la république nde tata mutu kolo likanisi gouvernement mama parlement batata mwasi na banoko population nde bana. Alors kamata ba archive na biso brandira lelo tokomi na président Kabila mingi tango tokolobela bolamu oyo esengeli na yango mpona to appuyer président de la république bakobenga biso tozali bakabiliste tozali kosala campagne mpona ye tata mama nation congolaise ezali koappartenir na biso bacongolais ebongi toyeba yambo président de la république azalaka nani na kati na mboka na loi ya création président aza lokola papa gouvernement eza lokola mama population eza lokola bana na motindo wana bana bozali na devoir ya koluka bolamu ya ndako na bino na bandi mama tango azangaka bana ye moto akombolaka ndako ye moto asokolaka basani ye moto alambaka poete kasi soki bana bakoli banani bakokombola ndako banani bakolamba banani bakosokola basani elingi koloba te responsabilité ye na bana kasi baparent baza kosupervise bana wana mpe kopesa bango makanisi sala oyo sala oyo sala oyo wana na kopesa mpe koyamba nde ndako to foyer ekotongama kasi epai na biso toyebi te biso population rôle na biso ezalaka nini biso population tokanisaka boye babalabala ekufi mais président alobi nini président asali nini
Biso population, au lieu d'espérer qu'on soit makanisi, il y a papa na biso, tout ça la nakati na ndako, to bongisa ndako na biso, te. Elikia na libanda. Ceux qui balobi to sala, to lingi ko sala te. Mais Kabila a fungolisa pa compagnie pour na tokende ko sala. Mais ma compagnie a mindele boyebi ndenge fungwa maki. Est-ce que Jacques Chirac ou bien Bill Clinton va faire la société? À partir de la population de Bango, tant que la population est créée, na ba création, bokoke la biloko yo bazali na yango posa ndakisa. Paye bakeli appareil yo ezali président moko te na monde a créé yango, mais ezali ba citoyen ya mboka moko. Tant a créé yango, pona bolamu ya koluka kozwa communication na kati na mboka wana tango asali yango nde suka na yango bakoya kosala usine oyo eza koproduire biloko oyo en grande quantité bazwi bato na mosala. Siko ponda ko ezala lolenge ezali il faut bana bazala ba mandian envers tata na bango bien ba fenea bazala ka barabi tata sala uge bana fo bazala ba terre ndako na bango lopango na bango ndenge kosalela ezali lolenge oyo tata azopesela makanisi e mama azwi yango mpona kotransmettre na bana mpona koexécute yango. Omoni na période ya Mobutu balobaki français moko oyo ekokaki kosunga population conseil babengaki gouvernement conseil exécutif. Ce qui est un conseil exécutif, le comité exécutif, conseil exécutif, bango bako exécuter ba loi na ba ordre oyezouta na présidence. Loi na conseil législatif donc parlement oyesala kamibeko en fonction de la mboka na bino. Mais lelo ndenge tozalia tolekaki na élection. L'élection au salaki na mboka na biso président honoraire va organiser l'élection libre et démocratique financée na biso moko donc elinko bake ba congolais ba financer l'élection na bango balingi ba concrétiser indépendance na bango ya 1960 mindele ba boyi tozala pays souverain ceux qui toko collaborer na ba chinois wana etali biso toko collaborer na ba russe etali biso au nom de la souveraineté mindele ba boyi basali code minier mindele ba telemeli yango bitumba makasi amoni tete ancien président logique pour na bango foka kalonga menace église catholique incline à kati il faut kaka menace ezala ba changer président kuna na Angola ba changer président mususu na ba raison stratégique ya bango kuna basali nyonso ndenge bamonelaki jusqu'à mais sikoyo président honoraire amoni to bundaka ke tumbo jusqu'à ce que indépendance na biso emonana effectivement indépendance na biso emonani successeur aye akuti kiti wana libre ce qui veut dire kiti wana ezali ya décision ya ba congolais ba décider que tozwi président mususu kombo na ye président Chilombo Tshisekedi. Président Chilombo akuti kiti wana libre elingi koloba na lignée ya indépendance wana bitumba na biso fozala kaka focaliser kaka bongo na ye peuple azoya ba code minier fozala décision fozala ya biso batoko décider na sort na biso pona lobi na sima lobi mundele pas comprendre yango biloko bato bazoyeba te bazoloba no bakor bayebi te ke continuité ya œuvre wana continuité ya indépendance wana tant que organiser l'élection en 2023 il faut organiser ngo pe na misolo na biso pe librement ce qui mandat le président de la République ezali une fois donc 5 ans renouvelable une fois donc il y a le président actuel n'enga kusala musala na ye ce qui période na ye élection ye ce qui a présenté bilan na ye ce qui esengi ba élire pour le deuxième mandat
bakoelire logique yango na bazotambola nango. Alors siko mundele alingeli bongo te nde bomoni bolimbisi mama ntango makambo wana ezosalema ye deja si akotisaki baton vérité des urnes moko ebimi lisusu na 2006 vérité des urnes, 2011 vérité des urnes, lelo lisusu vérité des urnes mpona koambrouye esika oyo wana. Alors sikoyo baye kotala ke logique institution ya mboka, armée ya mboka na biso, la police, service ya sécurité, nyonso makambo nyonso lokola eza ya mboka, président akoti me biloko wana nyonso institution makambo wana nyonso il faut et accompagner bongo. Alors ancien président bakobanda ko collaborer na nouveau président on a ligne oyo ba se tracer pe ba tracer les ba congolais ligne yango kombo nango nini indépendance effective ya Congo. Olingi mingi ancien président ntango moto asi atiki kiti ya bokonzi atiki gestion mboka ya yesu na maboko na ete akomi spectateur okosi soki ndenge eza wana soki baza na besoin na ye mpona oyo etali expertise na ye na ndenge akambaki mboka panda batemps ebele kasi ekozala te yo oyo koyebisa mokonzi oyo aza sur place ifo na dicte osala boyeboyeboye non wana eza ndie pouvoir okabelaki moninga te toyokana malamu okosi kefa koma spectateur ntango mosusu tolobi spectateur mais il faut atikela moninga ye ntango agéraki batango wana nyonso moto ayaki koyebisa ete sala boye lolenge moko mpe nde esengeli otika mpe moninga asala mosala na ndenge esengeli. Qui est président, qui ne l'est pas? C'est ça le problème. Te toyokana malamu eloko bozobosana bino boya mingi kaka nde balobaka tika naloba na bino bosunga actuel président de la république po to éviter erreur oyo esalemaki parce que lelo toza konyokwama boye diamati lelo eza géré nano na bamindele e bachinois bazwi part na bango lelo à cause ya baraisonnement oyo wana ke akende kozala spectateur donc oyebisanga mpe mfumu zela malembe eza président Kabila nde moto asignaki baaccord wana eloko te Mobutu. Des commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent avec soi-disant des facilités de paiement sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur. Les pays riches ne devraient pas seulement se préoccuper d'aider leurs industries à exporter à n'importe quelles conditions, mais ils doivent également tenir compte de la situation financière des pays importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, Zaïrois, nous préférons le terme d'équipement à celui de développement. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes en retard d'équipement par rapport à beaucoup de pays du monde. Cela est dû surtout à un manque de cadres suffisants. Ce déficit en cerveau a créé une catégorie d'individus qu'on appelle les experts. Les 10 experts devraient être appelés pour un travail précis et pour un temps limité, en attendant la formation de leurs homologues. Mais, au lieu de se considérer comme des éléments de conjoncture, ils tiennent à s'attacher à leurs fonctions, notamment en travaillant en vase clos, cachant les dossiers pour qu'on ait éternellement besoin d'eux. Quant au bureau d'études, ils sont comme la langue des hommes, la meilleure et la pire des choses. S'il est vrai qu'un bon bureau d'études pour faire une étude utile au pays, il est aussi vrai, hélas, que chaque bureau d'études ne fait pas souvent son travail pour aboutir à une solution, mais pour identifier de multiples problèmes qui suscitent de nouvelles études. Beaucoup de bureaux d'études ne font donc pas leur travail pour solutionner un problème, mais pour se ménager de nouveaux marchés. Si j'émets des critiques sur l'organisation d'assistance technique, ce n'est ni pour le plaisir de le faire, ni que je ne remercie pas sincèrement tous ceux qui ont aidé mon pays à sortir de cette difficulté, mais parce que j'estime qu'il y a d'autres voies plus désintéressées et plus efficaces. Je n'en veux pour preuve
que la coopération sino-zaïroise. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zaïre vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Il s'agit de l'aide que la Chine consent à mon pays. Aux assistants techniques chinois, nous ne payons pas de billets d'avion et nous n'effectuons aucun transfert salarial dans leur pays d'origine. Les experts chinois adoptent le mode de vie de leurs homologues zaïrois. Le chinois se déplace, loge et se nourrit exactement comme son homologue zaïrois. Dans le domaine de l'assistance financière, la Chine nous a accordé un crédit important à très long terme et sans intérêt. Voilà, à mon avis, un bel exemple à suivre quand on veut aider un pays sous-équipé. Déjà na période ya Mao, na période de Mobutu ake na 73 na zela to sungana zela bolimbisi. Tozongi na muke okozonga soki tozongi sima na mayolobaki par rapport ya ba américain toza souverain tokoki kopona ba allié o tokoki kotambola na bango. Lelo motepelaki pourquoi entre ba américain na président passé. Pourquoi? Parce que hier soki ba chinois ayena bango apesi bango ba contrat au détriment ya bato ngambo mususu basepelaki te. Nde lelo monaki ndengo lobike bitumba komiti balukele makambo alongola bokonzi. Bolobi yango. Mama. Bolobi yango. Alors lelo ye wana nde mutaye ko amplifier contrat ba chinois ti ndenge lelo bazo jouer pe na ba minerais. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi. Mais na lobi comment balukeli maloba no yo moko. Na lobaki. D'abord au nom de la souveraineté, oyebi malamu ke tozali libre ya kopona partenaire. Vous êtes d'accord? Au nom de la souveraineté. Biso tozongi kana o bilobaki. Tokoki kopona partenaire ndenge tolingi. Comment Congo a poni Chine comme partenaire? Yozo ndima. États-Unis a imposé biso ko collaborer na Chine. Siko wapi sala malembe wapi souveraineté na biso. Parce que lobi pe to kolobake non to lingi to collaborer par exemple na Angola to lingi to collaborer soit na tel mboka donc lokola biso tozana no indépendante donc lokola mboko eza na ngo eloko ya américain donc il faut américain no banabisa zela na silisa te parce que au moins eloko zo bebisa trop fanatique ya mundele bozo kanisake mundele nde mutako bongisa biso alors que tovandi na yawa ko banda 1485 tina lelo mbuma nango ezali kaka bowumbu na bowumbu na bowumbu. Et pourtant boti bolo basiko que développer comme tout ba chinois ba on bazo copiser na minerais mais na lobi occasionné wana pe te na lobi boy eloko zo bosanga mokili ndenge ezotambola bosala effort bo comprendre mokili ke ezali problème ya force ba occidentaux bazalaki na makasi na période ya reine na bango et pour ba régner ba diriger monde il faut bazwa Afrique précisément faut bakanga Congo na maboko na bango Afrique centrale. C'est pourquoi bomoni Belgique azali soutenir makasi na impérialiste nyonso. Pe bozomona ke bango nyonso baza na même mise na Congo bazo contrôler Congo est échappé bango te landa siko biso malamu Congo est échappé bango te parce que bayebi ke pour Afrique nde bango bakozala ba grande puissance sikoyo pouvoir dirigeant et bandi ko changer côté ezolongwa epai ya ba occidentaux pona kokende epai ya ba orientaux. Yango bomoni force technologique, force militaire. Et ba ekei ezokende na Asie. Chine en tête. Chine ndenga zabo na ba allié na ye. Baza na programme ya Congo bango pe. Pona bango pe faut ba contrôler Congo pe Afrique. Yango muteko sala bango bazala ba grande puissance. Donc même eloko ba européen basalaki yango pe bango bakosala. Or biso sikona ngambo na biso ezali nini? Lokola toza na kati ya prison ya ba occidentaux. Sikoyo ba asiatique balingi baya kobimisa biso na prison ya ba occidentaux po ba mema biso na prison na bango. Landa malamu. Po ba mema biso na prison na bango. Sikoyo na botuna mutuna
il faut biso tomitika ancien colonisateur na biso bato bakanga biso na boloko bakontinue kokanga biso na boloko ou bien foto ndima balibérateur oyo bazoya kolibere biso po bamema biso na prison na bango me na mayele ke toye kolibere bino or biso diasi toyebi ke bango peti nde bazoya bongo bazoya kaka mpona bakeno mema biso na boloko na bango zela tosilisa biso nde bato toza mayele po bango biso sikoyo lokwa tozali na bango mayele na côté spirituel na religion tolobi bondima babimisa biso na prison soki tobimi na nzela nde tokobalukela bango po tosi tokomi libanda omoni mais soki toza nano na kati ya prison eke tozoboya tobike bino mpe bolingi boya kozwa biso botia biso kaka na boloko bango sikoyo bakosala nini bakonegocie na bakangi na biso po bayokana babi bon to maintenir bango kaka na kati ya boloko me bino mpe bopesa biso ndambo na bango po baservir biso biso sikoyo fo tomitika parce que boyeba malamu ntango tozoloba likambo ya 3e guerre mondiale boyeba boyeke baoccidentaux na baorientaux bakobunda na bambula na bamikolo ezoya bakobunda kaka po leadership ya monde ifo elongwa kaka na occident occident fo akweya kaka aza kaka na eloko moko akosala ya konegocie na biso soki anegocie ne na baafricain te asenga pardon asala réparation akozala réduit tina dernière expression Asie ekomata kaka et puis vouloir ou pas Congo ekoéchappe ye kaka Afrique mpe ekoéchappe ye nakopesa bino bapreuve oyo ezolakisa ke Europe aza kodisparaître na Afrique mais azotingama na lombango mpenza po tokomokela matondo tozali nanu tozokoba lelo lobi ezalaki bamituka na terrain bokomona plus bamarque européenne Renault, Peugeot, Fiat, bongo Land Rover, Mercedes, moto bokomona BMW, Vespa, mobilette, Solex te lelo ekomi Aojin ekomi bamarque asiatique na baindien ekomi lelo Toyota oyo bozobenga lelo Ketch ekomi lelo Nissan ozomona ekomi ngala esili akomi konegocie botala na terrain botanga combien de taxi Renault ezomona susu awa na terrain soki eza kaka majorité asiatique te na banzela na baimmeuble lelo bozotala immeuble bana batelemisi yango eza baindien otali bo babuki oyo baeuropéen basalaki bango baremplace banzela oyo baeuropéen basalaki ebandi kokoma efface sikoyo bachinois bakoti likolo oyo kuna bajaponais moto basali donc yango moto ezolakisa ke bachinois donc baasiatique baindien bakoti na kati ya terrain sikoyo bokomona mosala oyo baccord de la paix soit disant corps de la paix bandaki kosala bomoni bamindele bato bazotambola partout lelo bachinois bato bakomi partout tina basite donc boyebaka ke colonisation asiatique ezoya mindele bazolinga te Congo échappé bango biso foto ize na souveraineté na biso il faut batika biso libre alors nazongi nesika ya téléspectateur ngai nesongi ya nzila bokoki koloba na nga te ke fo nazala spectateur na terrain oyoyo ezosenga ke fo nazala acteur ndenge moko mpe population congolaise akoki jamais kozala spectateur atalaka nesika oyo esengeli azala acteur ndenge moko ancien président na ntango alongwe parti nini alongwe na kokamba comme mutu mais accueilli comme conseiller
Parce Mais que c'est ce que nous c'est la avons Toyokana. dit. Mais ce n'est pas à lui de mettre les décisions. Ce Si n'est qu'on pas a à lui. Tony Bino, pesa ngai décision à pesi. Kopesa que non il faut ça la mabouille. Faut monter bandi penda ok na suka. Eloko actualité mbangu tolingi mbangu. tozo eloko moko zela. Tozo actualité Nazo mbangu. zela Mani wana bolipisi. tokozongela yango na micro. Te nazo ya nina expliquer eloko sujet moko. moko pende photo ya. Te ndengo lobeli yango na lingi de tobongisa yango. Na lingi de tobongisa yango. Penza. Te zela bolimbisi. Toko sa population te. Toko sa population te parce que risque wana na 60 balobi Lumumba ateki mboka pa ba communiste Lumumba alobi ke soko za na mwasi na yo batu nyonso bakozwa mwasi wana mwasi wana faza na mwasi ya batu nyonso population est abandonnée à Lumumba. Tozo bosa ne loko moko que même après 2 mandats président actuel ce qui a silisi soit 2 mandats akoya kovanda Comme un sénateur à vie. matondo. Siko Trump obino bolandi ke sénateur à vie na États-Unis parce que bolandi libongo. Siko Trump azosenga ke na 2024 akozonga na bokonzi. Ki sénateur à vie sana. Mwini bozo ke ne kolanda makambo ya batu bilande la ndezo nyokola. Biso toza Congo. Biso toza Afrique. Toko sala makambo na biso. Biso 2012 tozalaki déjà koloba boye. Il faut na Congo pe tozala pe na Afrique tozala na ba ex-président ba ancien président avandi na ye na kati ya mboka na ye. Oyo atiki gestion na maboka bato mosusu pe ba oyo ba esima na ye pe ba sa musala ndenge sengeli moto na mutato mbola mboka na ndenge na ye. Yango wana nde fumu nani fumu lelo tokobombela bino te boyebi makambo ezolekana boyebi ke entre FCC na cash ndenge eza bongo kobala ezaka malunga te ezaka malamu te. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des couteaux tirés entre bateaux basalaki coalition. Ozomona yango wana pe lelo nde edébouché na makambo consultation oyo ememi président de la République ayoka son de cloche ya bakongolais bino boboyaki na bino kokende oyo nayebi te mpo na nini bokendaki te kasi bakendaki kuna bato na bato bapesaki ba point de vue na bango tomonaki micro ezalaki olobi nini olobaki nini na président boyebisaki ye nini totalaki mpe toyokaki oyo tobengi sa majesté fumu difima bino boboyaki kokende tolobi sa majesté fumu oyo tomonaki mingi azalaka mpenza na ngambo ya président Joseph Kabila ya président honoraire Joseph Kabila. Tomonaki ye pe akendaki na ye ba consultation andimaki ye apesa point de vue na ye pour l'avancement ya mboka. Kasi pe alobaki ye azalaki clair à reconnaître yango ndenge bino lelo bozoboya ko reconnaître que quelque part président Joseph président honoraire azotiré ba ficelle pour moninga ça bien te alobaki yango. Alors par rapport à ma propos na ye wana oyo alobaki président honoraire il faut tika moninga sala mosala bien na ndenge sengeli il faut arrêter ko ambuye bambuyemo ya sala bana ye lobi azaki pe mene lelo akomi koloba boye pona bino bani na ba propos wana matondo mingi ya yambo nanu bo retire ke babengisaki biso tokendeki te biso babengisaki bino te tozwi nde invitation te kasi tika tolimbola malamu biteni nyonso bato nyonso bazolo eloko esalaka mpasi ntango nesongi ya nzela alingaka alobela likambo ndenge esengeli ote ye akoteli boye azongisi boye président de la république asali baconsultation FCC cash soki eza mpona problème ya mabumu ya bapoliticien bakobanda oswana mokolo na mokolo. Mais ceux qui bazui intérêt à Congo batia yango wana bakotika loswana ata mokolo moko te. Esika problème ezali. Esika oyo bato bazoyeba te ke ntango babandaki malamu muke bakutani. Mais botala depuis que mindele bakoti na cercle wana ekomi ndenge nini. Ba américain baza wana bozomona ambassade ya États-Unis mikolo nyonso aza na bakote wana ba belge ba anglais bato nyonso tala moni mama il faut boyebaka eloko bosala ngele makasi boyebaka malamu te
Congo otozali bakabolaka mabele oyo na conférence de Berlin. Congo ya ba Belge oyo. Ba Belge batikala ko lâcher Congo te. Tina lelo mutu parce que pona ba européen ezabo mon Afrique oyo. Pona ba européen loko la population a réclamé passer l'équipe toza na posa d'indépendance toza na posa to mikamba biso moko. Mindele ba jouer les malins. Boko tala ba emingi bango ba kotisaka na ba gouvernement na ba bisika nyonso na ba poste. Ezali bato ba bimi na école na bango. Soko tangi na école na bango te okobima on te ngone faut ko brandir titre scolaire li wape malade parce que ba chinois ba former élite na bango. O etangi na ba école na bango. Ba arabe bato nyonso bazozwa développement baza na ba élite o ezali former na ba école na bango. Sauf Afrique ezakaka kozonga sima parce que élite soi-disant intellectuelle na ye ezali formé na école occidentale. Ozomona. Donc toyeba likambo na likambo. Eloko nini sonyanzi la dingi. Eloko ne sonyanzi la dingi. Spirituellement parlant, continuité ya combat ya indépendance, il faut Congo ezala libre. Président de la République, il faut décider na souveraineté nyonso na ba collaborateur na ye biso na Congo to lingi boye. To lamuki na Tongo. Président Lobi, nzala lokole leki na kati ya mboka. Tokozela te basoso pola ya poto. Tokozela te biloko akopola na poto. Peuple na ngai kota na terrain. Banda ko balola mabele sala bilanga. Est-ce que muta zaka ka censé ko sala bilanga il faut kuluna. Donc Europe est développée. Kende ko tala na prison ceux qui boni batondi kuna te. Kende ko tala na ba cité ceux qui ba kuluna ngo batondi. Problème ezali mindele à la base nde nazo yebisa bino boye. Mutu azali censé ya kosala bilanga ezaka ka kuluna te bakanga ye bake kotinda asala bilanga. Population de mutu ko balola mabele oyebi lelo ezosala pasi fufu oyo kolia indien aya kosala lo bilanga na kati ya mboka na yo asali fufu atekeli yo. Esalamela wapi? Kende na Europe lelo la plupart ya bakwanga bazolia eza lelo ba libanais ba arabe bato azokumbela bango biloko wana. Mama awa kaka soko silisi émission bima kende na Congo central kaka soko leki mingadi oko kanisa bantilope nde bazalaka kuna batu te pona nini okokuta kaka esobe na esobe pona nini bongo problème mental. Président de la République batu nyonso ba défilé kuna pa inaye oui bien sûr mais na ebité soki ba ebisie ke mokonzi la musana no makanisi ya population akota na etumba nyonso donc etumba nini soki nzala ezali soki dollar eza likolo po tokitisa dollar il faut to produire na kati ya mboka na biso to importaka batase tosombaka ngo na dollar toza ko importer piodi tozosomba ngo na dollar to importer sete na dollar eloko nyonso to ko importer na dollar alors il faut to luka to bunda production locale toza na ba capacité wana bato bakosala batasi bazali bakosala Congo bakosala mbedi bakosala lutu bakosala bilamba ba capacité nyonso ezali ezaka kozela mot d'ordre ya président de la République na réforme ya système éducatif. Nazoya si to bayi makaba fumu di fima nazoya parce que fona nazoya te mama parce que omoni ba téléspectateurs bazolanda bango badingaka moni tango lobi ya saka mutu ancien président bango ba omoni soki siko ebisi bango ke te biso to lingi président de la République azwa soutien abi wana is assemblée. Voilà erreur ici que ça. De to lingi to tia lumière que mutu nyonso ya komaka président azali na posa ya soutien na ye. D'ailleurs pour na biso la religion africaine slogan koloba que le peuple d'abord toza d'accord na ngote. Le peuple au travail nde toza d'accord. Parce que le peuple d'abord elingi koloba président nenga za na banda ko kanisaka ndenge nini akobanda ko luka kabelaka bango bafufu na babilo. Donc même salite oyo bwaki ozozela kaka président ya kolongola. Te toye na ba propos ya ndengo lobi ya Sa Majesté ngana na ndimi te ke za Sa Majesté di fima mutalobi bongo. Wana fo ezala sozi na ye. Yeye moka ko koloba biloko wana te.
Fais à la sosie na ye nde alobi bongo. Alors tokosenga na sosie na ye akende ko consulter ye moko malamu malamu Sa Majesté du film. Na sens ni. Sa Majesté du film. Président honoraire na l'élection il y a 2011. Après taki avant prestation de serment na matadi l'air bazoya bavandisaka ye likolo ya posankoi. Na 2011 prestation de serment asali double prestation de serment na cour constitutionnelle ya Bamindele elobi na ye mandat 5 ans renouvelable une fois la PCA constitution bango bafumu difima baye na cour ancestrale ya Bokonzi bapesi ye bainsigne royaux bainsigne ya royauté ya Bokonzi bapesi ye yango. Donc tindenga komaki bongo na 2011 azali na double Bokonzi azana Bokonzi ya Bokoko azana Bokonzi oyo ba imposer na système ya Mindele ya ki président. Sikoyo mokolo oyo l'élection eleki na 2018 mokolo ya passation de pouvoir président honoraire azui drapeau ya mboka apesi epai ya président entrant akamati bilembo bapesaki na compte ya ki président nde akamati apesi buku ya constitution na bisalelo ya justice nyonso ba emblème na biso apesi ba insigne o wana apesi oyo eza ko contenir ba armoire na biso na caché. Mais bango bayaka te il faut sozi wana yeba makambo na biake ndotuna mfumu difima malamu ba mfumu difima bayaka te na équipe na bango po balobake ndenge bosali passation de pouvoir na elle bino ya cour constitutionnelle biso pe na cour ancestrale tokamati biloko pesa biloko Bokonzi sala susu passation de pouvoir wana esalema te. Donc ti ndenge tozoloba boye président honoraire azana nuna Bokonzi oyo bango Sa Majesté du Fima bapesaka ye. Mais Bokonzi ya bakoko ezana na maboka Joseph Kabila mais signe eza kuna bango bato bapesa yango na lobi na sozi akende kotuna mfumu difima soki si babotolaki yango basengaki ye yango po apesa pe moninga oyo a continuer sino te esika bozomona ligne de conduite parce que ntango bango bapesaki pouvoir wana epai ya président honoraire elingi koloba te komisa indépendance ya Congo effective po biso makila esopanaka. Donc okoki jamais ko servir Mindele, il faut servir Bokoko. Yango na musala ba mfumu difima bakende ko sala. Na passation de pouvoir wana. Pour nini salamaki na 2011 parce que 2011 tokoki saki 90 ans depuis mfumu Kimbangu yaki chiffre 9. Donc indépendance ya Congo na logique nango fait comme effective. Yango bomoni même na 2012 bazongi silaki Mindele français na bango. Et pas François Hollande yaka na tangu basali conférence ya francophonie oyo bayembaki hymne national na 4 langues ezali ba signe spirituel très significatif et tout à fait phénoménal autour du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et c'est lui qui entre maintenant et va prendre place. Hymne national. Et chef de l'État congolais et aux côtés
Donc, na logique wana, esengeli président actuel pe akobatela indépendance ya Congo. Na appui ya population oye bundaka le 4 janvier. Oye koya eya. Ba américain, ba français, ba belge, bazane loko ba loba wate. Oye za mboka na bango te. Donc il faut congolais tiangonde na mutu. Tant que bako considérer kaka kenon biso soki ba mindele bazate, toko bonga te. Donc toko continuer kaka konyokwa maka elobi bosutu kaka boye mabelango ekomi lisusu ya asiatique, donc bokomi lisusu double esclave, bokoti na bowumbu ya 600 ans. Wana ni na lobi ke exemple modifie mate parce que et puis na lombango pe anto comme na suka adajo wana liseso ya pesa kiso yo bino bozwaki ya ndenge nini wa alobi ya nguma alobeli taba alobeli adajo wana pe ya wana lobi eza kaka sozi wana il faut eza fumu ye moko eza sozi eza yete ya esprit na yende mutekendaki ya tikalaki sozi na ye ndake kobima wana lokola ye lobaka esprit po bino te na lobi bien eza sozi faut kolandela malamu donc faut sozi wana akende komona mfumu difima parce que mfumu difima bato bapesaka bainsigne na utoloba wana epai ya président honoraire bamoza batisaka ye na poso nkoi na bakitisi ye te alors même na adage to na lisese wana nga na ndimi teke mfumu difima koloba lisese wana bongo parce que soki tozwi lisese yango ndenge balimboleli yango ke non président honoraire azalaki nguma akweli nzete ntaba président actuel azoleka bongo sikoyo président nguma alobi na ye ke naza na badifficulté bikisanga babikisi ye alingi sikoyo alia amela nani taba alors discussion wana nani mboloko nani antilope aye non bozonga na baposition bozalaki antilope a aidé ntaba po bazongisa nguma na position oyo azalaki alors nguma selon interprétation ya sozi alobi ke nguma eza président Kabila oyo aliaka na basoso na bantilope na bamabata alors bango bamabata na basoso nde basarrange côté ya ntaba taba balobi ye sozi alobi ke ezali président nani Tshisekedi siko toke na motuna mpona sozi azososola makambo malamu te fa tuna mfumu difima malamu siko toloba mboloko antilope wana sikoyo nani oyo azo aide président Tshilombo po azongisa président Kabila na se ya libanga parce que difficulté nzete wana eza mindele nazoya fo napesa yango polele na bato basosola malamu nzete ezali mindele oyo bacoince soi-disant président Kabila alors président Tshilombo aye kobikisa nani président Kabila balukeli donc elingi koloba neti ntango alobi ke nani nguma aliaka biso do elobake pasi na biso eza na maboko ya président Kabila nguma atuka mpumu difima koloba yango te fo sozi kaka alors na ye na réalité lisese wana eza bakoko na biso bato balobaka yango ezalaka boye nguma akweyelaka nzete makaku nde azalaki koleka nguma na sa nzete amilela alobi makaku bikisa ngai makaku sikoyo aye abikisi nguma tomboli nzete nguma bimi nguma ntango abimi akangi makaku abandi fo nalia yo fo me nguma makaku alobi ngai nabikisi yo yo sikoyo balukeli ngai ndenge nini alors chasseur motu azalaki koleka akuti bango na discussion mais eza nini ono yenga na bikisi ye yesiko abalukeli ngai alia ngai o menga naza na nzala tozabitezela o juste bozana bozonga na nde bozalaki bovutuka nanu ndenge bozalaki bon yo nguma ozalaki na position onga naza batomboli nzete nguma zongi ndenge azalaki ok bon yo makaku ozalaki mponga nazala kolekela bon chasseur azwi nzela ake na ye donc moto ake na ye makaku mpe amoni boya bon nga mpe nakeye sikoyo nguma alobi me boke boye ndenge me yo olingaka no basala bolamu te
lisese wana bakoko na biso batikelaka biso yango po tososola boye mundele azalaki na pasi epa na ye tina ya lisese yango yango nalobi sozi fo asala makasi akende kokuta mfumu difima parceke na bokoko nde esika lisese wana ezali mundele azalaka na pasi aye epa na biso tosunga ye tosungi ye abalukela biso anyokolaka biso makasi sikoyo na discussion wana mutu ko biso totuni sozi sikoyo antilope nde nani sikoyo biso to explique mutu nde nzambe nzambe sikoyo aye atuni na mutu mwindu donc o babengi makaka antilope mpe nzambe wana ezala nzambe te parce que nzete lokola eza mundele fumudifima koloba teke foto teka président Kabila epa bamindele akoloba ngo te sozi nde akoki koloba ngo alors nzambe sikoyo nde mutu aye alobi sikoyo bo bozalaki ndenge nini alobi bo ndenge tozalaki yo zonga na position na yo mundele nguma azongi azozonga na pasi na ye ndenge azalaka bo yo mutu mwindu yo nde makako sikoyo nzambe alobi bo lokola nazongisi bino na baposition bozalaki yo mutu mwindu deside mpona bomoi na yo nzambe akei nde sika mutu mwindu sikoyo akozwa destine na ye mpona bomoi na ye akei mundele akozonga na pasi oyo azalaki nango yango wana corona ezobeta bango crise ezobeta bango parce que il faut tozonga na position initiale oyo tozalaki azalaki pauvre malheureux pasi ebeti ye aye tosungi ye yango wana bozoyoka lelo vutuka vana mpambu uvidila na mindele na bayindo biso nyonso vutuka vana mpambu uvidila décision ya tata mokeli mundele azozonga na pasi biso bayindo to décider mpona destine na biso fumu totuna motuno mpo bato quand même bazwa biyano bato ebele balobaka ete bino bozalaka vraiment mingimingi na ngambo ya président Félix Tshisekedi te 2 ans tomona bino toyoka ata teke bolukaki bokutana na mokonzi ya mboka mpo bopesa mpe makanisi na bino ata bafélicitation mpo ete bino mingimingi bokangama na bino boza loyal comme on dit epai ya mokonzi abimaka Joseph Kabila po ete bolia mbongo na ye mingi asalisa bino mingi yango wana lelo loyauté wana bino botikala nango ezopermettre te ete bino bokende kokutana na président Félix Tshisekedi benalobi wana bolingi bomema mboka na kikamarade ou bien bozoyeba mpenza totuni motuna oyo bato ebele nazoyanola topermettre kaka bato bazwa biyano yango kasi tozoyanola te motuna eza ya bino te maye bino boyokaka nde yango wana bozwi mituna wana boye kotunela bango nde biso tokoyanola président Chilombo azali président ya Congo président honoraire azaki président ya Congo donc mpona koappuye président Kasavu Mobutu Muze Kabila Kabangi président Chilombo fo liboso lia mbongo na ye alors wana ekomiki mwasi ya ndumba parce que ekokoma sikoyo soyo bato bakia kolia susu mbongo ya président Chilombo lobi lisusu bakotika ye po balanda susu mosusu homme spirituel azalaka corruptible te logique wana mpe fo ekende plus petit na homme politique parce que tozokamba mboka même homme scientifique bomoni eza makambo ebele ezoleka na mboka oyo eza na berere ebele mpona kodiabolize ne Sonia Nzila ntango azoloba ke président honoraire azali président ya bilaka 4e président alembongo kaka fo ezala yokanisi mpo aloba bongo eza kaka alembongo lelo mpe soki nalobi ke président de la république lelo azomérite appui ya population bato bayinaka kaka kuna lisusu ake alembongo parce que eza ezaleli mundele atikaki balingaka koyoka litoi ya mabe mpe lokuta makasi na monoko mpona bakongole lokola badiabolizaki mingi ancien président nde mpona bango kolobake ancien président avanda
na mboka oyo librement oyo pa koya acontinue aparacheve œuvre moninga atikaki azwi esika moninga atikelaki ye pa continue esika oyo makanisi ya moninga esukelaki mpona makanisi wana ye pa bandi ya ye ake na yango ye mpe esika kosukisela baninga mosusu oyo bakoya ti na ba 2050 tozala na Congo ya émergence Congo oyo eza na identité nango lokola ba américain Amérique eza na identité nango français tout ça balingi bongo te donc il faut ko diaboliser oyo baleki mais ba diaboliser Mobutu fikini ya Mobutu échangeur ya Dimete ya Mobutu tour ya échangeur ya Mobutu pont maréchal ya Mobutu palais du peuple ya Mobutu stade des martyrs ya Mobutu donc voilà eloko oyo esosala pasi na kati ya mboka na biso président Tshilombo président de la république tolobi azo mérité appui ya peuple na ye kolobake kuna toza trop loyal bongo epai ya président Tshilombo siko soki baye koagresse par exemple Congo donc so biso tozinga maboko soki lelo babomaka Mbuta Lumumba nga azalaki mwana moke babomaki Mbuta Lumumba basakaneli Kasavubu mais lokoto bandeko na politique ya mboka kobanda bomwana elelo tata mokeli atienga nabundela bayindo nazobundela batu nyonso même président actuel soki maye ezoya mpona ye ezali esale mabe biso tokotelemela yango mais mpona bato nayebi te nini yango balingi au juste donc il faut tokota na makanisi na bango ya kodiabolizaka kaka baleki le mal congolais ezali ndenge oyo mundele a déformé mpe a dévié bango nzala bakongolais bazo koyoka lelo ntina bato ya bakazangulu awa ntina baplateau de bateke basaleli bilanga te parce que président honoraire apekisaka bango ke balona na bango te babokola mbisi te mais ye alakisi exemple Mobutu asalaki daipen alobi mutu na mutu abongisa akabeli badepute na ye bato ya conseil législatif akabeli bango bamituka mpona babimiselaka bamarchandise batracteur na bajip aron mituka coopération Zaire Japon bato wana bazwi bamoteur wana basaleli yango babaleniere na bango kende kotala nzamba ya plateau de bateke etikala bongo bazwi bamituka na basali yango bafulafula siko Mobutu mutu apekisaki bango mais baye kaka dictateur parce que lokola bamesana kimandian il faut Europe esala il faut boye omoni situation ya mboka ngai nazo conclure penza na boyeke ba homme politique toute tendance confondue bavanda homme religieux tovanda ba homme scientifique tovanda parce que ndenge toza boye na koloba ndakisa na ba dirigeant ya église catholique ba dirigeant ya protestant to église protestante tozwi même ba musulman batu nyonso tina ba tendance nyonso biso nyonso toza ba congolais biso nyonso toza ba congolais lelo ezala ba cardinaux ba évêque ba imam ba pasteur nyonso oyo baza bayindo tozokabola na bango sort moko uni par le sort biso na bango soki saki ya farine ezali na 75 000 francs congolais biso na bango tozosomba bango na 75 uni par le sort dollar soki eza na 20 uni par le sort donc ndenge bavandi wana bango nyonso baza ba congolais donc na ki congolais biso nyonso toza bandeko. S'il faut tolobela Congo, alors il faut to tcha Congo au centre pour to monisa kindeko na biso. Et loko ezoboma biso sikoyo na bango ezali nini ba appartenance na bango religieuse. Ndenge ba mipeseli na ba religion, nde ezosala ke lokola mitindo eutaka libanda ezala na ba appartenance politique na bango, lokola bazali parrainé na bato ya libanda. Nde bato na libanda nde bazopesa bango mitindo oyo bango bazoyinela mboka na bango pe bazodétruire mboka. Yango ne sika bomona kake oh non ye azako koloba na batu
ya catholique boye baprotestant boye baza bandeko na ngai mende bazoservir libanda mabe yango wana parce que na lelo biso na bango tozwa hymne national totya wana uni par le sort mokolo moko na bango même soki aza catholique aza protestant mokolo akoloba ke nalingi na servir mboka na nga comme il faut akokoma enemi ya bato wana alors nga nakoloba na bango avant bakota na baeglise wana nyonso baza même na bareligion wana babotamaki nano bacongolais parce que bakoko na bango bawuteli na ebandeli avant mundele aya bazalaki bayindo nde esika biso na bango tosangani alors ntango tokobundela mboka totie Congo place wana tozwa histoire ya Congo totie alors mutu na mutu ajouer rôle na ye oyo ekoki topesa na makanisi makila ya 4 janvier tokosala nango nini koya ya mfumu kimbangu tokosala nango nini monyokoli ya bakoko na biso tokosala nango nini alors mabele o mundela botolaki tokosala ndenge nini mpona ezonga na maboko na biso bakapasité ya bana na biso ndenge bazobotama nango tokosala ndenge nini mpo baservir bamboka na bango exemple ya bachino ya bendien na Indira Gandhi tozwa exemple ya Mao Tse-tung ya Kim Il-sung ya Hirohito. Alors il faut biso na bamboka na biso il faut peuple congolais ayebaka ke non soki nalingi nakufa nzala te il faut nasala baetat donc nakoki jamais naloba ke non liboso nga nasala etat il faut l'état apesa ngai mbongo donc yo mpo nosomba kongo timola ata pa otimola liziba na yo mpo bandobokola mbisi il faut liboso l'état apesa mbongo nalobi vuvamo ezali bougie oyo epelaka na mafuta na ye moko pe lisusu vuvamu ntango tolobaka ntelele ngambe kinyonya tozali bantelele totonga do ntelele termite totonga kisama tosenga lisalisi na moto te donc totonga termitière tosenga soutien ni ya banzoi ni ya bato mosusu donc toza kaka biso batermite bantelele totelemisa kisama na biso tosala exploit siko bato alikunia bato mitema mabe ye soki azwi mbongo na ye aweli arule sikoyo nesonya nzila ayebisi bavutuka bo biso bokoko tosala mosala na biso tosala oyo mitema ebebi eza kaka nde balobaka omoni mikate ya mama wana bino mokanisi bato baliaka o mingi mpona nini atiaka mai ebembe eske mai ebembe ezalaka ntsunga kitoko to ezalaka solo mabe te mama wana akobisaka mikate na ye yango wana omoni soki joer atie meilleur atie bine ya kitoko bato baluli yango oyokaka bi ya kisi soki motu wana akomi na mbongo ya kisi donc jamais bandima ke nzambe asalaka mpona biso mfumu kimbangu asalaka akokomisa bakongolais bariche bayindo mpe bariche mpe bato mayele na bakapasité nyonso matondo mingi na maloba oyo to lisese oyo en tout cas ezalaki très riche émission yango topesi bino merci mingi matondo mingi mfumu ndenge tolobaka na bino koloba eza ebele donc ata tokobanda lelo tobandi lobi tobandi tozalaka kaka na basujet ka ebele kaka ya koloba esila te donc yango wana bomonaka tozongaka mingi epa mfumu mpo ete awa ndenge tolobaki eza bibliothèque bandeko batali bayeba kozwa libakwa kotala na télévision vuvamu mpe bayeba kolanda yango na média business télévision topesi bino mbote topesi bino matondo mingi nano bino bayebanso bozwaki libaku vraiment ya koyanda biso na mfumu tokoya tokolobela lisusu na pesi merci mingi na équipe technique oyo akompaniaki nga mpe équipe technique vuvamu tv tokutani na bino na mikolo mizali koya motika ya maladi matoloba chef spirituel apparemment tendance na yo déjà eyebani otianga na tendance selon makanisi loba selon makanisi selon makanisi toba tendance na yo eyebani ke oza pour nano totombela lisusu alors toza komona bandeko mosusu même bachef spirituel notamment on va citer l'église catholique soki baza contre likambo basi manifestaka kasi bino lelo yo mpe en qualité ya chef spirituel
mpo na yo peuple ana tort na nyonso mpo na yo peuple esengeli na ye acontinue sous kokroire. Pourquoi lelo bino bachef spirituel mpe bokoki kosangana te koluka nanu bien-être ya peuple congolais soki bomoni ke lelo vous avez un rôle à jouer na kati ya politique ya mboka ke eza batiraillement boye koto balobi ntango bino bozoi kote na bino boza pour ntango kote mosu bakei contre pourquoi pas koluka mpe kos'associer si vous jouez réellement un rôle par rapport à politique koluka mpe kokonscientiser même bato baza kokamba mboka. Matondo mingi omoni ntango ozali contre mutu okolinga te baloba bolamu na ye. Ngai naza na bavision oyo bato wana nyonso bozoba te makambo na bino ya batendance wana. Nga nalobi peuple congolais aza kosouffrir et souffrance na ye ebandi depuis époque coloniale ti lelo. Kotiango na mutu ya président Kabila nenga na boyi po bobwana bokosi. Parce que ndako ya mabele oyo eza na bandako ya mabele eza na commune ya Barumbu na commune de Kinshasa na Lingwala tina Kitambo ezali président Kabila te. Avant ye ce qui veut dire que bato wana baza kozoba makoki te ya kotonga bandako ya kitoko oyo esali ke bazwi ba moyen ba modifier. Pourquoi topesa ye charge ya likambo eza ya ye te alors que likambo wana ekutaka epai mosusu nga nalingi mpe mame walima abeluku popo abeluku kasonglu